Shabana ye proteja kanga lokola le chombe na couveuse. Okomisi na lokola rescapa naufrage titanique. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Télé fortifié de mon corps en cas de rechute. Alina kana bonde la kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumia suaye teo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé oh mon amour. Merci Gisele Umba Diama noir. Mes chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de Tolobi na Ernini Bokota la Gisele Umba Diamant Noir TV. Merci, merci Naba Bonenyo surtout et Sika Oyo Bolandaka Diamant Noir Naba Sango Yamboka. Tozalaka wana pona kopesa bino ba information pona koyebisa bino situation o ezoleka na kati ya mboka na biso lelo tozana sujet na biso et puis tozana bandeko oyo tant mosusu ba ko intervenir na kati ya sujet wana tokolobela lelo. Tout ça nano analyse entre biso na biso ba peuple congolais nde tolo biso koza nouveau na chaîne oyo kobosana te o s'abonner et puis activer cloche pour na kozwa toujours ba notification tangu tozo sola masolo ya mboka na biso tokolobela lelo makambo o ezali ebele tozo beli kambu tozana ba sujet misa tout en musu tokolobela lelo ya liboso ezali voyage ya chef de l'état Otomoni ndenga sala ki tournoi na awa na Europe et siko ya en Amérique lelo tomona ki akutana ki na Bill Gates ake toujours kosola masolo oyo biso toyebi te mais toyebi ke azosola toujours masolo eza malamu pona mboka na biso et tokolobela likamususu arrestation ya ndeko na biso oyo toyebi Mike Mukebai tomona ka tout le temps na chaîne oyo na Diamant Noir TV alekaka lelo azali na kati ya prison ya Makala. Azana nous kunana nous définitif taza temporaire mais azana kati ya prison peu importe ezala ba kotisena nous batie pour na liberté ezali toujours prison mais biso to kolobela ngona kati ya Diamant Noir TV likambu ozo makambo zo lekana est na minembo tozolobela ngo awa na kati ya Diamant Noir mais to kokosa ndeko na biso ya liboso o to yebisi to yambai na Diamant Noir to benga ye to solo la lo ba masolo ya mboka asola ka yango malamu o ezali papa na biso Henri azali vraiment musika na azali musika te na kati ya Europe awa sans plus tarder to benga eputumituna tozomituna ba question et belé qu'est-ce qui se passe na mboka na biso tozobenga ndeko wana tozala toujours branché na kati ya Diamant Noir. Bonjour papa na biso Henri, bonjour na yo. Ozali na kati ya oui oza deja yo moko le biango toza na kati ya Diamant Noir TV to bengi yo masolo ya mboka ndenge zala katolingara mingi kotuna bino parce que yo lo bakango malamu bande kona Diamant Noir à chaque fois to kotisaka yo to moni balinga ka yo pena mingi mais c'est présenté et koza malamu malgré kinga na ebisi bango. Merci encore une fois à Maman Diamant Noir na espace bisi ngai ya Monika donc na chaîne YouTube na yo tolinga biso nyonso tu Diamant Noir donc TV et ngai ndeko Henri donc nazali pe mokundeli kaka na mboka des fois tokundaka sur place na mboka des fois pe toza na étranger toza kokunda toujours pona koluka ba solution pona mboka na biso voilà. Ok, malamu mingi ndeko tozali bozali penza en tout cas analyse na biso leo tozo sala ngo bozami balé tozali na papa na biso Odombo o azali président ya CCDP wana to bandi ko tuna yo likambu ya liboso sans que to traîner mingi to ebiki na Diamant Noir to traîner raté to tuna papa na biso réaction na yo na voyage na bandi yo moni ndenge mokonzi ya mboka tamboli azalaki awa na Europe sika o biso tozali mais lelo to moni na Amérique ndenge Diamant Noir alobaki na introduction akutana ki na Bill Gates réaction na yo. En tout cas ngai tant que peuple congolais on a koluka pe mboka na ngai ezala na image ya bien pe ezala quand même mboka o ezali digne na nzinga ya mboka mosusu pona ngai ezali sango ya mawa
likambo ya voyage ezali mabete soki président de la république ndenge toyeba mboka nyonso tu chaka akendaka koluka mpona basolution mpona mboka et tout consort mais ezali te yango nde oyo ezali mpona mboka na biso oyo eza kosalama mpona mboka na biso Mama Diama Noir ezali mawa mingi komona baaventure oyo ngai nazo kobenga yango aventure mpo ezo koengage ke ngai donc mwana ya mboka par rapport ya oyo naza komona eza baaventure oyo président na biso aza kosala soki tobengi ye président c'est parce que azalaki quand même nommé na niveau ya institution ya mboka oyo toyebi cour constitutionnel mais pour ngai officiellement na reconnaître ka tant que président te pour nayebi ke azali président oyo azwaki ba voix oyo ezali ya été. Alors en ce qui concerne le voyage wana mama eza voyage ya soni ndenge na lobina voyage ya mawa parce que makambo oyo yaki ndai kobanda kolukana na niveau ya Bruxelles akokisaki yango te voire même bango moko babelge bayambaki ye kuna bazalaki na mbutu na ye ntina niveau bakomaki kotuna ye soki azali mpenza ye nde vrai président ya RDC soki nalobi ndenge wana parce que makambo nyonso akendaki kosala kuna akonkrétisaki eloko moko te toyebaki plan nyonso à partir ya affaires étrangères belge ndenge babimisaka planning ya mokonzi ya koya ekozalaka boye ekokende boye situation oyo ya akendaki nango kuna ezalaki situation ya kosigner baaccord mama ifaki akende kosigner baaccord militaire mais wana eza oyo elobamaki mais ezalaki kaka baaccord militaire te ezalaki na baaccord minier mais ezali regrettable déjà komona ye président yango oyo biso tozokoloba président soi-disant kolongwa na ye na RDC mpona kokende na mboka ya Belgique avion na ete soki botiaki ka avion oyo ya utilizaki wana ezali Rwanda Airways et alors que biso déjà peuple congolais toza na bacontentieux na mboka lokola Rwanda toyokanaka na bango te est-ce que bamboka mosusu ezangaki mpona kolue avion wana ezalaki mpona kotuka mitema na biso te mama oli ke toyokanaka te bana mboka baza kokinga mboka wana te suite ya baproblème oyo bakoboma biso bakobundisa biso na este oyo toyebi ke ezali bango nde baza à la base mais okei lisusu omati na avion na bango ti emema yo na mission wana eza kolakisa ke ozali président oyo tobengi marionnette oyo ozali conduit par bango nde barwandais y compris ye Joseph Kabila oyo azali chef na ye mama. Merci papa na biso to comprendre ba maloba oyo zoloba wana pona mokonzi ya mboka kasi yo moni te papa ko tambola wana yango eza malamu pona mboka tozoluka ba solution tango ake kokuta lokola na mboka ake kuna kokuta na ba Bill Gates o monte kezali pona malamu ya Congo parce que toyebi Bill Gates musana ezalaka nini ngai na yo ezali pona Congo te mama par rapport ya eloko naza koloba ezali pona Congo te ezali soni nyingi na ba histoire ou nyonso ba tourner butu moi ya ko voyager ou soit des amis bozo ko benga yango voyage pour la solution en mboka ezalaki tourisme na ye kolongwa déjà oyo yazali kolongwa na mboka mama pona kokende komata pepo ezalaki prévu makende na ministre ya défense ministre na biso oyo atangi makambo oyo tolobaka makambo ya armée ifalaki bakende na ye bamata na ye pepo kasi tout d'un coup na niveau ya aéroport ministre wana abungi et alors que ndenge bazali kokende wana ezalaki prévu na calendrier na bango na agenda na bango dirais basigner baaccord militaire wana engaki kozala profitable mpo na RDC mais tout d'un coup mpo na kolakisa mbutu oyo eza na kati ya mboka na biso baministre mosusu oyo toyebi ke bazali baministre ya FCC baministre mosusu bazali baministre ya kote na bayango cash mais ministre wana oyo atali makambo ya armée azali moto ya Joseph Kabila Kabange oyo tobengaka Kanambe tout d'un coup azwaki consigne na ye amata pe pote po baya kuna na niveau ya Bruxelles en fait ba signer ba accord militaire parce que ba yebaki ke soki ba te ko signer le ba accord militaire ezali ko bimisa Kabila na mpoasa parce que soki ba signer ba accord wana ko senga ndenge to mona ba Mali na ba Somalie ba français ba kena ko intervenir ba militaire ba lingaki ko ya na mboka na biso pona ba former biso ba militaire et puis bango moko ba ngeko ko intervenir na ba bisika ko ba minembwe na ba bisika nyonso tozana ngo ba nkoko so ya mboka baza ko bunta biso butu moi et pas ya banguna enfin que et permettre kimia et kota mais Kabila loko ezali plan na bango mama
bakoki kolinga eloko wana jamais esila. Et puis ceux qui babangaki bayebi ke ceux qui ba militaire belge bakiti lelo na mboka na biso bakokutana na bamadusu na ndenge na basanduku ya bamakambo ya ndenge na ndenge yango mutu ekomema nde Kabila na CPI po basekret nyonso ekobima mpe kobanga nde bamilitaire oyo bakotaki wana ntango mosusu bango nde mutu bakokonduire ye na CPI. Yango wana omonaki ke Kabila abloke mbala moko processus wana, ainterpele ministre na ye azonga kuna na kingakati akende te. Président Tshisekedi obino obengaka atelemaki na aéroport azelaki pendant des heures et des heures. Ministre akomaki te yango bomoni akomaki même na Bruxelles na retard. Bozo komona soni nyonso neza kozakisa ke aza nommé azali dirigé par moto o azali kolo na ye nommé par Kabila o azo kopesa ba instruction pour ceux qui azalaki président mbele nyonso wana comité. Moi même na ba ministre oto okaki bisosu ya mini faki à faire partir na délégation maman. Mais ministre wana ko faire partir na délégation pour la problème ya ba mine et zalaki ko ki découvrir la Belgique pour la ko discuter na ba affaire minier nyonso oyoyo Belgique et salaka na mboka na biso. Mais Kabila aboyaki yango na nko aboyaki pe ministre wana kende. Pourquoi? Parce que Kabila a modifié qui ba accord minier wana na nko pona ko tchaba occidentaux botema pasi pe ko nyokola bango na ndenge ba rejetaki. C'est par rapport à ça Kabila aboyaki ba ministre na ye wana nyonso bakende. Mais nyonso wana ezali soni po ezako la ke président de la République oyo za la pouvoir ou ordonner ba ministre na yo bokende na bango. Mais mutu mususu akoyisi kuna lobi bakokende te interpeller bango pe ovandi sui nyonso eza kokende. Ezali soni na mboka. Toza na confirmation soki botali na Libre Belgique Madame Marie Kron oyo ya Libre Belgique alobaki yango très bien alobi non. Kabila aboyi ministre na ye akende pona ko modifier ba accord minier oyoyo ye asalaki yango pona ko coincer ba occidentaux mama. Dans la situation toza koleka na mona mboka. Oui bandeko balandi ndenge na yebisi bino siko tozali na mobundeli ya mboka munene o azali président ya CCDP to bengie po masolo ya mboka to tuna epa na ye ayebaka yango malamu mingi. Bonjour président ya CCDP Odombo. Oui, bonjour maman Gisèle Lumba Diamanoir. Papa Odonto bengi yo parce que likambo o tomona ki bino boningisi penza tango bogangi makambo elekaki na Belgique pona koya ya président Félix, mais après koya na ye suivi nango eza nini et pas na bino et puis ndenge ni elekaki po yo zalaki sur place. OK, merci. To contestati na présence ya Chilombo parce que Chilombo a pour incarner incarnation ya occupation et comme c'est bon Chilombo parce que ba occupant ba nommé Chilombo pour na ban miroiter peuple congolais que problème na Congo c'est sous des problèmes na Congo aussi longtemps que situation les ont continué toujours parce que Chilombo rêve na yezalaki oyo ye azana ngolelo mais azo diriger PIT azo contrôler sécurité mboka te et c'est ça qui biso ba résistant que vous allez contre tout d'abord la personne Chilombo parce que accepté inacceptable a comme si ba Rwanda ba partenaire na ye bato ba bomi plus de 12 millions de Congolais ou bazo continuer toujours massacre tiré na Congo et bato yo basali plusieurs fausses communes na Congo exemple na Chimbulu na Njugu na Yumbi na Beni et partout presque partout na Congo na pas Congo baboma plus de 4000 personnes na dossier à adepte ya Bundudia Congo. Donc cela veut dire batande ngwana tokoki jamais ko pardonner bango si longtemps que bango nde baza ba hauteur. Tout d'abord so batulaye baraté Dudunga Fura ou artiste et comédien. Taboma Reza Kanambe. Ah. Toujours je n'en besoin mais oui effectivement parce que Doudou a tellement Kanambe en 2007. Dudunga Fura ça la vidéo aloba que non moto lui place aussi c'est trop tard na roboter. Comme azala qui parmi ba voix ou mataki na tawana Kanamba elimina kai. Dudunga Fura toke Muzamabe, Jean Muzamabe, toke Bashibeya, toke Bafidel Banzana, toke Barma et partout. Donc liste tellement ezamolai. Tout le monde même les qui n'habitent oyo lik kolola oyo batumba inanda na Goma. Donc tellement liste ezamolai et ba crime ande mwana jamais et koki ko leka inaperçu kaka po ba nommer Chilombo. Donc cela veut dire combat na biso ba résistant ils ont continué parce que le système est toujours en marche. Ndenge na zolo kabande ko mususu bazolo bono to bande ko luka mwana mboka
na occupation balukaka mwana mboka te na occupation balukaka système nde est tombé parce que ba français tango France comme ezalaki occupé Hitler a tiaki français comme président de la République bazaki na pouvoir te pas bande contrôler rien c'était pareil comme chez nous Chilombo batie wana mais azo contrôler le côté azali comme étiquette azana un nomade pigeon voyageur azo bimaka na ye libanda mais gération ya mboka sécurité ya mboka tout ezakaka na maboko ya bapai yango domoni etumba na biso ezo continue bazo confondre nomination ya Chilombo na gération ya pays na gérance ya pays bato bazo gérer mboka ezakaka batu wana parce que biso tosalaki combattre pour na mwana mboka tulobaki ke système nde il faut ikoya mais mwana mboka wana za na pouvoir te a collaborer officiellement ye moko bengi bango ba partenaire privilégié na bon cela veut dire que etumba na biso nde tolingi minute na biso penda eza un peu chronométré pona lelo tobandi kotuna yo likambu bino batu babundeli mboka yo zali mobundeli mboka tango moni makambo oyo elekaki na Belgique après ba combattant ko tomboka na bango ko silika pona mokonzi ya mboka ndenge o bazaki d'accord te suite nango ezalaki nini mais maman ba combattant baza la raison totalement bandeko na biso oyo baza kobunda pona mboka je salue en passant ndeko Dombo to yebi biso nyonso ndeko Boketu to yebi biso nyonso ndeko Eso na bandeko nyonso bazalaki sur le terrain je les salue en passant bravo pona makambo basalaki bazalaki ba million te mais tala ndenge ba bouger niveau international média et nouvelle c'est par rapport à Sandé Kati Belgique et Sandy c'est par rapport à Sandé Sekele Bini Motakala na président de Bini à niveau international à partir ya ba combattant landé ba tchaki makelele ba combattant ba telemaki ba lobi ke bino ko yambela biso mokonzi mboka o ba noma ko nommer mokonzi mboka o akomi na complicité na ba paya o baza ko bundisa biso na mboka bino boko yamba ye na cadre nini bisika wana ezalaki bisika na ye te bisika wana ezalaki bisika ya mwana mboka Martin Fayulu oyo toyebi biso nyonso nga nazali moto oyo azali na parti ya proprement dit lamuka te pembeni ya bainstitution na bango mais tant que naza mwana mboka nazali côté ya changement c'est-à-dire je suis contraire à soutenir mouvement nyonso oyo azali pour le changement bakoro oyo basalaki ya lamuka babimisaka monsieur Fayulu abima on a atteint ko représenter biso ezaki nde mais c'est Fayulu emportaki yango epesaka bato kanda mama balobi mais oboko yambeza yete mokonzi eza yete mokonzi atikali kuna na mboka bozo reconnaître epona nini tolingi yete tolingi ba accord wana te alors c'est par rapport à ça batelemaki batie makelele yango monaki ba chaîne news internationale babimisaki yango bravo pona bango parce que basalaki musala basaka musala bozoba te basaka musala oyo eza koningisa grâce na bango nde bainstitution internationale nyonso eza koyoka mpe eza komona makambo nini eza kosalama basalaki malamu basalaki badérapage te balakisaki kaka na gouvernement belge balakisaki na roi belge ke oyo oza koyamba azali marionnette azali président de la république te biso bakongolais eza ye te moto ponaki ye donc bana mboka basalaki musala bango malamu bayembi batelemi basali makambo nyonso oyo esengelaki basala yango moni ke tolongi na miniti oyo yango moni ke ezali humiliation mobimba oyo ebimi na miso na bango voire même conférence de presse toyebaki yango qu'il fallait salama il fallait que bomonaki ke président soi-disant président na bino alingaki koyamba presse congolaise en face pour la difficulté pour la base sur la makamamboka mais ça qui annulé parce que ma comprenaki que ça qui na dimension X oyoyo sécurité à mon avis qu'on maîtriser en nous même pas avant qu'il va débordement mais bala mboka ezaki pour la groupe ezaki pour la kolakisa pe ko limbola ke ezande yete mokonzi wana o bino boza koyamba atikali kuna na mboka c'est par rapport à ça maman. Donc, bana mboka bravo basaki musala na bango. Mais tant to mona ki ko lukana papa odon pototi ko loba pona ndenge to moni après ko lukana na Europa to moni na réunion ya munene o esamaki Amazonie ya ba continuer so ya mboka ya monde mobimba. Omoni ki azaki na bango eza toujours pona ko luka ba solution ya mboka lelo akutana na Bill Gates. Chilombo aza ko incarner mensonge. Aza plus menteur que Mende. Nous sommes tous les monoconnés, nous faisons vérité, ils ont bonjour. Et là, on sait que vous avez été dans mon voiture, on monte sur la solo. Vous avez même ancien vidéo, na yebo tala pour comprendre. Kokanga photo, na batouana, kukuta na batouana, ils sont normal. Tout le monde a Kadhafi en 2007. Kadhafi a été na France.
ayaki na basamo atiaki na batante na ye na jardin Élysée mais quelque temps après ce Kadhafi bakende kobundisa kaka na bato bayambaki ye biso tovandi na libanda ya mboka toyebi makambo wana ndenge nini efonctionnaka Chilombo ye azali président protocolaire ye moto azokende korepresente barwandais libanda prévane na États-Unis ndenge akende na États-Unis équipe d'accueil bato basala service ya protocole ezalaki batuti nayebi te sokolibi yango pano bayaki koyembe na bafleur ndenge akeka États-Unis oyo ezalaki bana ya batuti est-ce que bacongolais bazangi na États-Unis est-ce que bacongolais bazalaki kuna ou bakokosala service ya protocole mpo na ye d'ailleurs yo déjà mona président de la République azolinga aya voyager aya na Belgique pour la coopération militaire mais ministre de la défense aboyi koya babengi ministre de la défense nationale na bango na téléphone akangi téléphone est-ce que déjà Chilombo a sanctionné toi révoqué non a sanctionné était révoqué parce que Chilombo a pouvoir ya ko sanctionner était à révoquer était comment ministre de la défense il fallait qu'il y ait montant pour signer coopération en belgo-congolaise mais a été mais Chilombo a bossani jamais quoi faire na privé donc problème na biso ezali ke système oyo barwandais batie yango sikoyo bacongolais mingi bazoyeba yango te majorité baza baopportuniste bazoluka positionnement mais en réalité Chilombo azogérer eloko te mpe azodiriger eloko te c'est ça ke etumba na biso ya contre occupation esilite mpe ezali kocontinue parce que échanger nango eloko moko te mpo occupant aza toujours wana mais a changer des formules moke mpona amiroite bacongolais ke problème eza susu entre baoccupant te mpomi biso na biso bacongolais c'est ça qui combat ya CCDP ezocontinue mais kasi biso tomonaki bino bozobundela mboka tondimi yango papa mais sikoyo bokomi kobundisa na bamama tomoni mama mukolo pena na kati ya Belgique wana bino botiki komba ya kobundisa ndenge bolobi na occupation bokomi kobundisa na bana ya mboka bobeti mama ya mukolo ndenge wana totuni epa na yo papa. Bon, merci na question na yo wana koyoka question wana bacongolais mingi bazotuna yango mpe koyoka yo tous les questions wana nazoyoka mwa mawa moke kotala mama wana komona mama wana kolanda bapropos ya mama wana est-ce que vraiment eza question oyo bacongolais bakoko poser d'ailleurs na basource sûre d'information biso toza nango eza plan oyo bato ya UDPS bapreparaki mpona kodiaboliser combat ya diaspora parce que parmi bacontrat oyo Chilombo asigné na barwandais bayebisaki ye ke il faut diaspora accepter combat oyo eza libanda esila mama wana baplanifiaki plan na bango mais bapreparaki ye mais bapreparaki te ndenge nini akokokosepa bacongolais mpo eleka parce que mama wana akendaki koprovoke d'ailleurs na ere wana mama wana alobi ke boketo atindaki bato d'ailleurs boketo ayaki te ere wana mama wana akosi ere wana boketo ayaki te mais soki botali première vidéo ya mama wana na première vidéo ya mama wana alobi nini ke ayebaki na ye te ke marche kozala ye mpe makambo wana akipaka na yango te na première vidéo soki botali na deuxième vidéo azosala publicité mpo na kilo soki botali troisième vidéo azoloba ke non bango bato babanda komala bango depuis 2011 soki botali quatrième vidéo ase retrouvé na kati ya salle ye moto odeteki na 20 personnes soki boye botala bafoto asafishe na Chilombo eza kodemontre ke mama wana akosi makambo na ye ndenge bapreparaki plan na bango esimbi te mama wana aza soki na 64 ans ndenge ye moko alobi oza sûr mwasi ya 64 ans bapeti na 20 personnes atamboli toza na bapays oyo ezali très développé moto soki bamenace to babeti moto wana moto akonfirmaka yango eza médecin est-ce que mama wana ayeli bino document moko officiel ya médecin aconfirme ke mama wana babetaki ye non est-ce que mama wana na age na ye soki bato 20 babeti mama ya ndingo wana akoki kotelema mpo atamboli alobi non donc cela veut dire IDPS lokola mwa portion ya pouvoir oyo barwandais banomi Chilombo ezopesa bango vertige bakanisi ke bazocontrôler situation tout na plan na bango basalaki ifalaki badestabiliser combat ya diaspora et mpona kodestabiliser combat ya diaspora ifalaki koexpose mama moko boye ya baforme wana aya kokosa na miso ya bato moto atikali kobeta mama wana azali te mama ayaki na lokuta na ye ndenge bapreparaki cope na bango na molili mais abosanaki nde kobongisa mpe lokuta na ye ntango azoloba bango na bavideo moto atikali kobeta mama wana azali te
Mais tu as dit que maman mobimba zali maman waza muto asangizara mbo asangizara bana maman zali donc tant tozo be maman tozo be moi si moi ça za muto alukara kimi alukara donc makambozo lo ba ceux qui ozo affirmer likambo yo ngana ebité maman na ko ndima kokosa penza eloko ya munene boye o ezaki ezo boma bandeko na ye bana mboka aya pena ki kokosa makamandingwa na télévision ndima koloba makamba lokuta bongo. Mais eloko ni jiji tanga zo sambi samuta yo pa maloba mutu so mala munoko na yo. Bozo kaka 4 formes, 4 différentes vidéos ya maman wana. Soki aujourd'hui 4 vidéos ya maman no tali moment na ki maman na zamuta lokuta ko la mesuze. Ikati ki ngam na confirmer ka za lokuta. Ile moko azo bi misa lokuta. Maman wana ezalaki mission ba préparaki pona ba mona ki pour toucher ki maman moko mokolo, maman moko boza déjà âgé à 64 ans. Pour menacer, pour bêtir à 20 personnes. D'ailleurs, déjà, 20 personnes ont dit que jamais possible maman et moi. Pour que nous toquions la hypothèse, c'est pas si maman. Donc, si quoi, maman, oyo, bazo violé matin, midi, soir, na Congo. Maman, oyo, bakunda, bango, mitimba, na Barwandais. Pourquoi déranger les Congolais, makashi, les Monati? Pourquoi déranger les Congolais, bazo, qui nous bêtent, ma soleil, maman, moi, le couteau, nous, on a zarane, na Belgique. En plus, la que maman, moi, ça, songi, ma casse, bon, on les a dit privés, ça m'intéresse pas. Mais quand même, bato ba yebi ba lobi ke azaka penze efanda makita yenda ndima kya lobi ngana ndimi na ngai na kende ko sa biloko nonga na poto boma kufa o ide pe soki ezala ka partie ya démocratie to ya état de droit bango ba sali soki opposition na bango ya 37 ans c'est lo bango na opposition na bango ba sala siko depuis ba Rwanda ba nommé bango pourquoi ba lingi cité que groupe mususu pe ba congolais ou ba sali contenté na occupation pas continuer pour lutter contre occupation mais ça c'est la pure dictature. Bango 37 ans na bango ya opposition na bango balingai ba bandi mayango sikoyo bato mususu pe babi ke non mboki sikola mete photo continuer ko bondela mboka pourquoi ça dérange bango en plus sikoyo se ko toucher Kagame ou toucher moi na ndeke politique les autres déranger bato IDPS donc li bala yango ba sala ki wana balingi soute motalo de la Kagame na Kanambe makambu ya mama wana ngai na kosenga na bakongolais juste tout zape yango mama wana za motalo kuta mutabeti ya zalité azalaki na posa asala makelele peut-être Chiromba ya mbaye to moni pe ba batindringa photo moko ba s'afficher na Chirombo na photo peut-être pas zodu kama mbongo sur ba opérer moi quelque chose mais plan na bango ba préparaki na molili ba signaler déjà biso kezaki plan moko préparé mais échoué parce que maman oki ko se justifier na ba vidéo na ye en plus soki mutalobi ke ba betier il faut y la bino document officiel même temps c'est n'est pas médecin il fallait que maman na ke maman na ba la liste na médecin zota la ye pour ba tu ko maman na 20 personnes d'ailleurs moi si ça demande même 20 personnes sont pas bêtis à ta moto kulanga d'accord tire matina bandoloba comme maman ya ndengo na ba bêtis na 20 personnes comment ko koloba et donc mususu tango zo na ba communauté na biso tango bozo tala yango bo mekano opena ko so temps ya ko sala analyse na likambo ko tazoloba est-ce que ba congolais ba sûr combat biso tozo sala ngo tolingaka kombo ici la tepo tozana ba intérêt personnel Henri tozongi pa na lisusu na likambo lelo tomoni député na biso na lobaki ndenge to lobaki na intro tozongisa na likambo ya Mike Mukeba papa tango zotala ozomona muto azalaki député provincial azolobela mboka na ye lelo azana prison ya makala malobi pa na yo Gisèle Lumumba Diamanoir ndenge na lobaki na oka ke tozali na président na biso toujours benga président mboka soi-disant azali marionnette dans le sens que makamonyo so alobako ndira ye bana ete to banayi ko ba makambo liboso ya état de droit aye na bangulu na ye wana état de droit mais lelo yo ta situation ekomeli ndeko Mike situation ekomeli ndeko Mike Mukeba ezali pona koluka ba faire taire ba opposant mosusu ba lobaka pona mboka ya omoni basali yango récupération politique ndenge to bengaka ezaki situation na mboka moko te toyi komona moto oyoyo bakei koporter plainte mpona likambo ya mafinga soi-disant alikaka na média azokofinga et tout consort et tout d'un coup moto babengi na rendez-vous akei korépondre na rendez-vous wana kuna na parquet ekomi mbala moko botinda moto na makala esalama nulle part mama ezali kolakisa ke ezalaki déjà récupération politique ezalaki plan moko bien déjà présenté et préparé ntango bazalaki kuna na parquet bakomi kuna babimiseli ye badossier nyonso ndenge esengilaki kolakisa ndenge esalamaka na niveau ya justice ye mpe azalaki na baavoka na ye baavoka batelemeli yango babandi kobunda ndenge esengaka kobunda na justice mais bango moko bajuge selo baavoka ya Mike ndenge balobaki balobi ye ke
ba vidéo wana o ba présentaki bango ba pesaki bango kaka le même jour mama esalama wapi le même jour ba pesi vidéo et pas ya juge a analyser makamonio surtout et puis na sukali conclusion o akende mais ndenge tozwaki ba soupçon kako ebimaki na bato bazaki kuna que procureur nde esa kataki likambo oyo ezalaki kosalama kuna na niveau ya justice na parquet ezalaki kaka baformalité bapreparaki yango babibisi moto oyo babengi Daniel Mwananteba na dossier wana mais dossier wana ezalaki ya Daniel Mwananteba te po alobaki afingaki ye soi-disant mene ezalaki ata na sens te batuni ye mene yango elakisi nini ye moko kutu Daniel Mwananteba yango na kati ya justice akotuna baexplike soki mene elakisi nini et alors qu'il y a été comporté moto plainte moi nzamba kuti sarabat a été comporté moto plainte alors dit qu'il a fingi men mais kuna men yango ye moko azokotuna soki balakisa ye eloko nini au moins que ça na sens te mais tu dis que dossier wana ezalaki mpona makambo ya 15 millions na 15 millions oyo aetalaki ndeko nani kamere oyo aza koyiba butu moya kotonga baimmeuble akotonga bandako lokola Mike Mukeba aza mobundeli ya mboka azalaki kotelemela yango azalaki koloba yango ntango nyonso depuis assemblée provinciale na ndeko oyo azali Godin Mpoi oyo azali kuna président ya assemblée provinciale place ebandaki nde yango wana mpo bango nyonso baza bato ya FCC balingaki te basekret bima Mike Mukeba azotelemela bango aza kolakisa etala bozokoyiba azokobelela peuple bokeba na bato basisi bakopombola mboka ndenge bazali koloba ndeko yanga Mike alobaka bayi Congo ali baza kopumbola mboka botala bolamuka Vital Camera tilisi kotonga bandako azoki kotambola na mwasi na bayachi kuna butu moi c'est par rapport à ça nde basalaki association na bango na Daniel Mwananteba po te bakende kokweyisa ye batidi dossier na assemblée provinciale mbangu basiéger enfin ke balongola publicité na ye akomi kuna na bazuzi bakitiseli ye dossier babandi kosamba dossier ezalaki vide ndenge baavocat nyonso bazali kasi ti lelo mpe nanu esili te me bayeba ke biso mpe bana mboka toza kose prépare kala mingi te tokobana na bango mbutu tokotala banani bakokima banani bakotikala parce que oyo nyonso basali wana mpona Mike Mukebai ezali illégal mpona moto oyo afingi bakoki kokanga ye na mokolo moko te esalama te akoki kozala barendez-vous akokima te aza congolais bazo kobenga ye baza kosamba ti toke na suka dossier mais bango balobi ke papa na biso bango balobi ke Mike Mukeba azalaki prêt mpona kokima yango nde bavandisi ekuna na prison ya Makala wana eza lokuta Mike Mukeba ese kokima mbela kima kala oyo ezali première menace Mike Mukeba yazwi na mboka oyo Mike Mukeba yakangami abetami se kokima mbela kima akima kende apakende exil oyo mboka na ye Congo bango nde barwandais oyo baza kodirige mboka oyo kobana na Joseph Kabila na ye Félix Tshisekedi soi-disant président na bino bango nde mutu fo bate préparer mpona kokima Mike Mukeba yaza mwana mboka oyo toza kosoutenir mutu moi na kati ya mboka oyo aza kolobela mpona baprépare kokima te bakonselaki ye makambo eza na sens te nyonso wana ezali kabale oyo esali wuta na bango kuna président na bango Félix Tshisekedi ayebaki eloko yango na association na ye na bato ya FCC bayebaki yango bapreparaki bali poto faire taire bango na dossier ya 15 millions ndenge ezokoya tension peuple ako comprendre po Mike Mukeba azalaki parmi bato oyo bakolobela yango na télévision butu moi akobanga ta kozoba menace de mort ya ndenge na ndenge me alobi na kokufa mpona Congo mais biso mpe totiki ye te place aza kuna na boloko soki akolanda émission ayebaki topesi ye makasi toza na ye longo toza kose prépare bango nde bakotika mboka oyoyo Mike Mukeba aza mwana mboka justice oyo basali wana basali récupération politique Mike Mukeba asali eloko moko te oyo ekokaki komema ye bakende kotia ye kuna na niveau ya détention na kati ya Makala po te baluka soki bakokatela ye combien mais biso toza kotala bango toza kose prépare toza na nsima na bango bayeba ke mboka oyo ezali peuple nde mutu alobaka azali biso nde peuple totindaki na assemblée provinciale bolongo l'immunité na ye bosuspendre ye ti bopimeli ye na mbongo na ye oyo ya une année osomona api mama baprive salaire ya une année eza koboma yo te eza na sens te nyonso wana mpona nini tozali na président marionnette na mboka oyo Félix oyo bino boyebi bobengaka président aza marionnette tala babuzo bakendaki koloba kuna na niveau ya bajournaliste bapozaki ye question batuni ye mpona bato nyonso bayiba bato nyonso badetourna baboma alobi aza na tente ya kofuile na badossier ya le passé il faut atala liboso esalama na mboka nini mama
donc bato ba yibi ba pombo imboka bato ba bobi tozali na bato ba kufi butu moi ba rosi mukendi bakende ka ko fele bato nyoso boyebi ba kufi ba bobi bango butu moi ekendo fele pona nini aza ko banga po yebi ke azali président nommé ayebi ke kuna ba yebi ke ko tia mon sapité soko tia mon sapité ko zika balakisi babiyo mataka kaka tambola kana ba avion mataka pumbwaka kendeke butu moi depuis boyebi makamba ba voyage wana o ya pumbwaka Mike Mukeba bandai ko dénoncer yango alobi azoko pumbwa butu moi azoko kende tozoko comprendre tetina nini akeli kumataka ba avion nyonso wana yango mutu basala kinyo soko ba étouffer Mike Mukeba asa na raison à cosité soi-disant il est président ya mboka wana Félix Tshisekedi otoyebi kazali nommé par Kabila. Depuis abandi kota ba voyage nyonso otoyebi asali plus de presque déjà ba vingtaine de voyages. Amemi nini na mboka? Solution nini amemi na mboka? Soki nazongi muke na question na ona na ebandi lobaki obi azoko kende pona kokende kuluka ba solution na mboka mama. Mais kasi boso nga sibat, ba solution nini obi no boyebi déjà si amemi biso na mboka. Ata solution mon côté. Eza ba tourisme na ye. Kasi papa na biso. On a posé logo ici là. Mais aussi la telle forme où il va nommer Moutou, j'ai la chose toujours dans ma boca barwandais. Hippolyte Kanambe a boyi ministre de la défense, Ngoimo Kena, Ayana Chilombo avion moko. Mais Chilombo a révoqué ministre de la défense. Chilombo a sanctionné ministre de la défense. Comment Chilombo a kolobati? Chomoni Genève, Aleki, Aébishimino Keno, Congo, pour commettre de l'eau dans 5 langues nationales. Donc si on entend que biso tout, depuis tout botem na mboka wana, tout yebi ba langue nationale na biso, ezali Ngala, Chiluba, Congo, Swahili. 4 langues nationales de Biakoa. Mais 5e langue nationale de Komi Kinyarwanda. En 1995, Nazaki na Goma. Quand on a na Goma, on a été dans le marché à Virunga, na Goma. Na Goma, même Rwanda, soka uti Rwanda aye na Goma, ko sala ba course na marché à Virunga, to aye ka kutambola. Ba Rwanda ba bandai ko panga ko yoka soni même ko loba Kinyarwanda na Goma. Ngai na mona ngona marché à Virunga, ba Rwanda mi bale ba zoni ba so Kinyarwanda. Congolais ba telemi bango ba ci mango boka manga muno ko na bolo bango ati ko ke wona boka rapi awate par Rwanda ba noro ba Swahili mais par quel miracle Kinyarwanda comme 5e langue en plus so ki bolingi bokende na langue moko bokom sango langue nationale ba kenda na référendum il faut volonté à population et volonté à population salamité jeunesse na ndenge na ye alikimbala moko alobi ke to comme na 5 langues est-ce que eloko wana et déranger ba congolais te est-ce que eloko wana ba congolais ba moni yango ndenge nini est-ce que eloko wana elobeli ba congolais ni c'est ça le problème depuis je n'ai pas sali ba déclaration bidon est-ce que boyoki déjà Chilombo a maté la créneau pour dénoncer complot wana au je n'ai pas zolinga sala pour alobaye moko tant que soit disant chef de l'état na bino alobaki jamais tous en 5 langues nationales tous en 4 langues nationales français ali comme langue administrative. Est-ce que beaucoup de gens Chilombo bien? Balobara président de la République azali premier citoyen pays. Yenda azali wana si y a un problème yenda koloba mutali boso. Depuis Genève a sali ba déclaration bidon contre la République na biso. Pour yo ki Chilombo yango. Yango nde etumba na biso tozobunda. Etumba na biso tozobundela nde yango wana. Lokola neno lobo wana isilité etumba na biso ekosi na te ti makambo ekokena suka. En plus etumba wana to changer déjà stratégie parce que combat to combiner yango tendenge to zande ko sala avant. Parce que parmi biso bato to zala kala mona etumba moko o ba bande ko ba bazobundela pe mboka bazobundisa pe occupation. Oyo lelo ba c'est parce que ba komi na kan Chilombo ba ebi tactique to bande ko fonctionner nango ba ti déjà ko beta masolo wana kuna. Biso sikoyo na kati ya CCDP na etant que ba résistant to ebi ke na etumba soki départ salami soki trahison salami mingi soki défection salami na kana bino ba changer la tactique. Donc effectivement biso siko to changer tactique etumba la biso to ko sala etumba te ndenge to bande ko sala liboso ko to changer etumba la biso. Ok papa donc totuna likambo minembo epo tosukisa nayo wana ezaki likambo oyo makambo ezoleka na este na moni otangi bamboka yango ebele yo ebiango pena malamu na lingaka tango otangela biso bakombo na otangi ba njuku bamboka ana nyonso tout vraiment situation lelo ndenge komi eza ndenge ni bon na minembwe Rwanda batuti au moins 300,000 tuti bauti kokota mikolo na minembwe na au plateau minembwe toujours cité minembwe parce que minembwe ezali lokola centre
na kati ya au plateau parce que za montagne moko boy oye bango penze za ngomba te boye bango za ngomba il faut en avion so za no na se oye ba te moment na bozo mataka même ba colline mais na les colons na avion so bozo traverser zone en avion donc on a des zones moko montagne donc ba Rwandais ba ye 300 000 ba zu groupe mususu na Uganda ba zu groupe mususu na Burundi ba zu groupe mususu na Rwanda ba zu ba Rwandais mingi ba zaki mingi na bidonville na Kigali o bazo souffrir na Uganda o bazo souffrir na Burundi ba renir bango nyoso batuti wana nde ba memba na Congo parce que pona ba Rwandais soki ba yebisho ko ye Congo eza lokola mutaki États-Unis ak Europe donc il pas Rwanda ko proposer au PCA passeport na visa ya Union européenne Europe pardon au PCA passeport na visa ya États-Unis au PCA passeport na visa ya Canada mo yebishe ke Congo yango okende Rwanda ko préférer aya na Congo akobwaka ba passeport nyoso proposer ya ba pays occidentaux de bazui bango baye na bango siko baye ko s'installer na Minembwe 300 000 Rwandais et depuis batuana bakoti na Minembwe tokomi yango na page na CCDP info tolobi yango mais na pari ya Chilombo silence radio donc cela veut dire Zoé comme Yazali na secteur ya Tanganyika ba bandi déjà recensement Oyo Chilombo a même pas informé peut-être à Ebinare mais il y a d'autres qui parce que rêve na il fallait qu'atambola la tapis rouge donc problème à Congo ils ont problème il y a tout Congolais il faut s'engager dans makambo tout même na zomo na bato mususu libanda bazo contredire biso bazo linga ko menacer to ko bundisa biso mais tout oya uti na Rwanda na Uganda na Burundi aina Congo a passé la recensement à Zuka identité comme congolais na yo muto za vrai congolais za libanda ozo défendre Chilombo na nazo perdre de nationalité ils a yo muto zo défendre Chilombo est-ce que bato yo bazo défendre Chilombo pour apesi bango 300 euros surtout bato baza libanda est-ce que 300 euros et qui vraiment comme ma moto na Buzoba à défendre Buzoba mais tu le cola makamba Chilombo comportement il faut on paye pas ba congolais problème na so pays est en danger Batouana au moment avant du wana bazo koti sa bande pour na bango bazo comme ça ba congolais par la force net information moko tozango awa na kozonga na dossier ya Minembwe na 100 km na route ya Bukavu soza na Goma zo kene Bukavu à 100 km de Goma et là katikati parce que place wana soko sali 100 km moto uti Goma na moto uti Bukavu 100 km 100 km beza kwa 200 km na route ba signali biso ke na ba colline eza na ba secteur wana ba Rwandais batungi banda kubaye na bangombe na bango baliki kutu population na ebele na Goma on parle même pas à Bukavu aussi c'est pareil donc batouana bazo kota na ndenge ya masikité bino ba congolais bozo continuer toujours pour la distraction ba congolais bazo réclamer ba bino ba musique ba congolais bazo ba qu'il faut musique zonga combat ngo umeli mais aussi longtemps que bateau ba occuper biso bazo continuer toujours pour na bango est-ce que ba congolais o baza na attitude wana bazo penser futur na bango ya lobi 300 000 Rwandais ba koti na Minembwe to tcheli bino ba vidéo avec une preuve à l'appui ba vidéo za na ba réseaux sociaux to tcheli bozo mona yango est-ce que boyo ki place ni mitiro ba fongoli mbanga na ye alo ba pona rentrer ya batouana na kati ya RDC non depuis je n'ai à lobby Senglang mais Senglang wana lobby Kinyarwanda ya lobby raison pour laquelle ba constitution mo 300 000 Rwandais na 300 000 Rwandais ba yena basi na bana na biloko na bona ba cheval na ba ngombe na bango plus ba baza wana so ba ba sala recensement to ba singi référendum mboke kei donc ba congolais ba vivre pourquoi ba vivre té boyo ki bino moko ba chef coutumier ya côté à plateau de Bateke ya côté à Malou ba contacter ki biso to yebisi bango bino moko bo banda ko sala ba vidéo ba chef coutumier ba sala ba vidéo au moment dans ba réseaux sociaux ba yebisi bino ke non ba Rwandais ba komi ko posto la ba ko mabele est-ce que ba congolais bilo kwande mwana ba bosani yango est-ce que okei na ba Congo ba yebisi biso na ba Congo na ba place ba espace d'activité ba Rwandais ba sali ba concession na ba komi ko vanda wana na ba Congo ba vandi wana baza na court projet ou na long projet est-ce que batona ne ba koti na mboka na biso baza en sécurité en liberté ba yeko kuta tout richesse wana bazo kumba yango komia bango oza sire ba ko lâcher pays wana to bazo même bino tout le temps na sous forme ba élection na bino ko ezali fabriqué fondé organisé par les occupants bazo tira bino ba marionnette lokola Chilombo pour pas miroiter bino que problème ici les problèmes na mboka na société biso toujours bundaté parce que comme les autres disaient que non bozo lingati lo moté pour za muruba na monde batibeli bazo komela nga oh donc yo na ba groupe na bino bozo telemela tilo pour za muruba est-ce
est-ce que ça problème il y a qui boulot bateau ça problème à mabile bozo mona situation ningi zota bona mboka problème ezali wana il faut congolais nyosa dans la vigilance mais malheureusement pas congolais majorité baza ba opportuniste moto mtazo luka rempli poche nae même na ba miette ya moto moni difficulté na biso mais biso to continuer tumba likambu ya minembo eza problème moko très sérieux 300 000 rwandais ba uti kokota tilo balobi na iloko moko te jeunette ayebisi bino ke langue nationale na bino bokomi na 5 langues nationales donc y compris Kinyarwanda babakisha on a 4 langues nationales tout ça kana banda kala Kinyarwanda bokomi 5 langues nationales na ebité sous basala ki référendum wapi alobi on kana ki komba on de la société mboka tilo bo silence radio tilo boye na Belgique il fallait qu'il signer coopération militaire belgo-congolaise a signé un mot parce que le ministre de la Défense Boymo Kena Canada il sait que vous Kena tilo basa a réagir tout wana ba congolais bazomona rien na moni batu ya IDPS na groupe ya ba fanatique te puisque ba tribaliste ba luba ba komi ko discuter na ba photo tilo bazokanga na ba internet plus azokende tilo bazala album na ba photo tilo beaucoup tout na na peut-être azo regretter ndenge Kadhafi akufa po ba nepe ko envier un jour ka ba photo na Kadhafi ay ko sala ba selfie na l'état Kadhafi déjà kufi donc tozo bondi la mboka te pour na ko soutenir pour zoba tozo bondi sa tilo ko ateki mboka merci tozo bondi sa été en plus nazoli ngana kata mama yanga shitoke batu ba confort de so qui pèse à la qui fayu akomaki na point au tulomba komi tulomba ki to bondisa ye pareil ça n'a rien à voir na problème à tribalisme na kati ils ont des problèmes à mabele et kei na maboka babaya c'est ça. Ok. Kasi papa na biso ceux qui tolobi totali autocritique côté na yo eza mwa makasi critique na yo ezali mingi mais ceux qui tolobi contribution na yo eta mwana mboka soko lobi omema tango za d'accord te na etamboseli mboka ya mokonzi ya mboka lelo yo contribution na yo ezalaki nini ngai contribution nango na koyi koloba tozonga na vérité des urnes ndenge na lobaka naza moto ala mukate o ya za proche ya Martin Fayulu ndenge ba musuba ko tango la bisi kombo la vérité des urnes po iloba maka mingi na côté na bango kuna mais nazo ko soutenir changement na mboka po na ngai ezali vérité des urnes mama soki moto a nommé yo ozana un mot à dire te akoniata yo akotambola likolo na yo ozana un mot à dire te yango no mona ki voir même que a ordonné ba ministre ba voyager na yeba kinde Belgique pour akokende ko signer ba contrat minier mais le code minier on les a qui modifié par Joseph Kabila Félix a le droit à toucher en moté pour Joseph Kabila ça qui en repos ayo qui ça va occidentaux passi na ndenge ba rejeta qui alors tant que azali nommé akotika na kosala eloko moko te ya malonga na mboka o nyoto aza kosala bazo ko diriger balobi simba ko simba te simba donc tozo l'exatant pour rien soka aza mayele asokola maboko akimata na ba ambassade minene ya ba Amérique akei kuna lobi atuka oyo eze eloko oyo mokumbo oyo bozo kopesa ngai oyo ezaki ya ngai te nazongisela yango bakolo na yango seule solution eza yango wana mutu oyo esengelaki adirige mboka oyo abimaki na bavoi électorale yende soka azwi mboka akotambusa mboka ndenge elongo bani quelle que soit la solution nini Félix porter la mboka na biso yebaka ke ko abouti na rien po azali pembeni ya ye Joseph Kabila o akotika kolingaka mokolo moko te ye Félix a réussir po ye a échouaki ye a tie wana kaka ye marionnette ye azo continuer ko diriger pour a préparer 2023 bazo à la pouvoir solution ezali abenga batu lokola ba Mubake abenga ba Martin Fayulu abenga ba Jean-Pierre Bemba abenga ba politicien nyonso ya makasi bavanda bandeko nyonso balimisaki moto alobaki no bandeko tala solution ezaboye il faut tobenga na banguna pona mboka na biso kine liboso il faut kokobanda liboso kobenga na banguna o envahir mboka tobenga na banguna po batikela biso espace tosala po to développer mboka soki banguna wana kaka bakangi mboka ndenge bavandeli yango ndenge Joseph azo continuer tilelo ko diriger po ye aza na ye marionnette mboka ekochanger te tokozala pasi na pasi mozo komona bilité na Lubumbashi wana bazwaki président bosu komona président mboka alongwa déjà na bokonzi kwa Joseph Kabila akotambola na cortège ya ba motard akotambola na ba cortège ba mituke kolanda akobeta ba sirène batu bakolongwa na nzela et ça na monde depuis kamama
Et ce qu'on a dit, c'est que les dirigés dans la président Mibale, et beaucoup de supérieurs, Ezali, Joseph Kabila, pour eux, Anouma qui Félix Tshisekedi. Yango wana, solution Ezali, Abenga Bamubake, Abenga Bafayulu, Abenga Bamozito, Abenga Bato Nyonso, Jean-Pierre Bemba, Bavanda Elongo, Azongisa Bokondi wana po tozongisa mboka ndenge esengeli totambusa yango ndenge biso population to peuple toponaki mama yango wana na ngai koloba mama. Ok, merci papa pour na lelo en tout cas to suki sana bino to ko continuer na bino po na moni ba question na ngai etikali mituna etikali po to lingai karatos analyser mukie ki intervenir pena likambo wana to komi na biso na suka na yo malobano suka kai ko zani na mukuse nyo sotu na batoyo ba landi po na makama mboka ndenge zokende. En tout cas, il y a na émission d'intervention benginga na poko oyo, ezali ki ba congolais bazala vigilant, peuple congolais bo rejoindre biso la résistance, tactique et tumbango pour changer yango, et les soutenir ezaki tumba liboso, bozala toujours très éveillé et très vigilant pour na maloba auto bando transmettre na bino, comment to ko sala pour na makambo belé, to changer ba donner mingi na kamboka na biso. Et tout le monde makasi parce que Congolais a vraiment associé à Mabélé, mais Congolais a associé à Bongo Père, a associé à positionnement, à qui ne peut pas parler. Mais ndambo to tika na ba to ko sa bango. Et quand maman on a ya le kuta on a Belgique pour calculer la société des distractions, batinda ki maman on a pas pour déstabiliser tumba auto zanango. Bon, le kuta ngo pa bon ça fait bien TCPT parce que le kuta pe simba ka te so le kuta. Biso to continuer toujours pour porter la boca. Ata tozalité, ata touché, ata toujours déplacé, et tout va toujours les pareil parce que Bangona et Mboka, baza toujours parce que tu n'as pas azo dirigé armé, pas service azo dirigé en côté, pas plus à cahier rapport parce qu'un chef de l'État, pas plus à faire la cahier rapport, il y a tous les jours avant là. Il faut pas passer un rapport où il t'a moli dans Mboka Mobi, pas tu n'as pas un rapport ou anaté, parce que la rapport parce que ça a présenté, tu n'as pas eu moussala na eka bati da kena bagwande, pima kende ko peta tout la commande nomade. Avant de rater à qui n'est pas voyage, rêve n'a qui n'a besoin on a vu néanmo, pas comme si pour la COP. Donc, pays allaient gérer, diriger, pas à escroc, et pas à bandit, et pas à forceur, pas se réunir ensemble, les alliés groupes, associations de malfaiteurs, des basos gérer beaucoup à Selo Bango. Pour moi, il m'a camboyé gratuité à scolarité, pour que mon a n'engue connu d'un titre comme à décembre, pour que mon a ma grève, pour que mon a ma marche, pour que mon a n'engue connu parce que scolarité n'est pas le gratuit, ils en ont mensonge pour l'année à côté. Pour résoudre des choses et tout pas. Pour la tout si la mboka ya Congo. Il faut ça malamu mingi. Le poiza ebele. Malobano ya suka poto suki sa lelo. Toyebi papa mais pona lelo. Zali mingi ya kolobe zali parce que tozana pema maloba suki zali kaka peuple congolais to fongola misu. Totika mboka ekende te. Tala ndenge baza ko envahir Minembwe. Tala baza ko kota kuna to lamuka. Totia ba réacteur en marche. Na beleli ba sango ya mboka na beleli ba politicien ya mboka to lamuka to lancer makambo nyonso en fait que to récupérer mboka na biso eza nanu na koniatama likolo ya Joseph Kabila za ko konza mboka peuple congolais na beleli to telema to récupérer mboka bisika nyonso to vandi. Bravo encore une fois la bande ko na biso oyo ba telemelaki ye marionnette Félix Tshisekedi na niveau ya Bruxelles. Merci beaucoup. Ngako pesa mbote na ndeko moko mutu ndeko na biso. En tout cas nazana mbote te soki na lobi na pesa mbote ekosala pasi na moment oyo soki tobi to pesa mbote na kotinga mbote pe courage kaka na ndeko Mike Mukebai mobundeli ya peuple o azana boloko kuna ayeba ke tozali elongo to tiki ete toza kobongama banguna bakokima akobima boloko wana. Merci papa, en tout cas merci na ba peuple congolais o bolanda ki biso na likambo ya lelo o aza d'accord na maloba tant mususu o ndeko Henri alobi to ndeko Dombo alobi oza d'accord na yete ba commentaire na sende to lobaka en bien ou en mal ezo contribuer toujours na avancement ya mboka na biso tant to sola masola mboka vraiment tozara toujours sérieux pour to lobelango malam mingi. Merci na bandeko oyo lelo ba participer ki na émission ya Diamant Noir TV et puis bino obovandaki na banda kupona koyoka biso kolanda nde tolobi ndeko na biso Mike Mukebai o ngana lingaka mingi toza elongo en tout cas bambote na ye esika penza azali na esika ya passe ezali esika ya sengote bozala toujours branché na Diamant Noir TV pona koza ba information na temps réel. À très bientôt et bye. Gisele Umba Nakolina na ya Diamant
Gisèle Oumba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Oumba, diamant.